Bonsoir, très chers internautes, il y a peu d'opposition grâce TV, ça c'est votre émission que vous aimez trop, émission venant vous la gamme trop, la voix des stars, vous avez représenté par moi, votre humble serviteur, votre humble présentateur, Nakombo Watakin fait 4 les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé tout des contrôles de la presse. En tout cas, big dédicace donc, à toi, mon partenaire privé, mon sponsor DJ Master Pro, donc patron de tous les DJ. Donc DJ Master Pro, big dédicace à toi. Et pourquoi pas à saluer aussi mauvais Ben Mal le Gaulois, c'est États-Unis d'Amérique. Et à Maman Bijou qui nous Prado. Et pourquoi pas à saluer aussi les patrons de tous les patrons de cette chaîne. Lui, il s'appelle Papa Pedro Kangila. Et il y a Maman Tété Ngolou, Aigle Jaune et Maman Sociale. Et pourquoi pas saluer aussi Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila et la bébé qui bouge trop, bébé Grâce Kangila. Pourquoi pas saluer aussi ma fille chérie, la bébé que j'aime beaucoup, donc ma fille très propre. Lui, elle s'appelle Bébé la joie nommée. Il y a Suzy Oma, hein, donc Suzy Oma, la mère de mes enfants, moi Samouna Zanga Manda. Pourquoi pas saluer Rodrigue Ntingi, lui aussi, il est mon partenaire privé. Et pourquoi pas saluer aussi tous les amis de Watakin fait 4, tous les amis de Watakin fait 4, bateau va soutenir, bateau va salaraki, et pour Watakin fait 4 zala, pour Watakin fait 4, bon mon regaka. Ndengezala très chantant, il y a peu de postes de civil, les autres qui vraiment donc il y a siège, il y a répétition, et là où Patrick Beckham, là il dit maître, et à ça la bon répétition, il y a tout qui bon awa, tout cela, il y a 40 bandaskona ba musicien, et puis tout la sabino comment orchestre naie ezotambola vraiment comme orchestre naie ezoroule car ndenge za toza awa na siège de répétition justement na 8e mairie chez les paniers donc là où Patrick Beckham a répété donc car ndenge za la vraiment bauti bongo Angola bauti ba tourner na Luanda bauti ba tourner na Wambo car ndenge za la mabe explication plus de détails bongo bongo na et pas les musiciens bon beta ma solo comment mindu le ndenge les gars car ndenge zala avec nobokasi ya peu de poso grâce to lingate bozala kidiba ya mo pena to kiti awa dans les alors la répétition mo spécial parce que depuis ba utaki Angola nde ba kitikine première répétition ba ngoza lelo ya on se to kiti to la sabino la peu de poso grâce TV on se retrouve tout à l'heure merci. Voilà, très cher internaute, il y a peu de postes grâce civile. Voilà, quand il y a des débits, nous avons ici Patrick Beckham, l'œil du maître, donc Mikolo Bazobenga, l'œil de l'homme, Koto a répété tout ça vraiment, donc ils ont une répétition spéciale parce qu'il était en Angola avec son groupe. Donc, la Luanda, Batamoli, Tamoli, mais plus de détails, vous aurez ça chez leurs musiciens. Pas la Bango, donc, Naïbi na Brésil, on a vraiment PM, Priscille Maïndou, il y a Aimé qui finit de la Rossignol, la Brésil, on a appelé une mbota trop, et Papa la Curtis. Pourquoi pas saluer aussi à mauvais Ben Balologoloa, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique, et à Maman Bijou Guining Prado, sans oublier aussi mon sponsor, mon partenaire, DJ Master Pro. En tout cas, bientôt là, toujours qui t'abonne, qui sent tout pour nous célébrer car Makamuka événement. Il y a billard, Robert billard, bien Robert tenus, au mix ça rappelle bien parce qu'il y a un DJ patron car Nengato qui t'abonne, qui sent tout sur la pena avec équipe Mombaya, Petro Posoka Civil Tokoyawana, car Nengazala. Bonjour mon frère. Bonjour et bonjour la famille, bonjour tout le monde quoi. Moi c'est Derrick Chante, Derrick Chante, Souda l'aide du maître quoi. Bondi Angola donc partout, toujours. Merci beaucoup Bondi, très cher internet, il y a peu de postes civil bazola na minute, on a la chaleur, il y a l'on kuna ba yamba binondeni. Ouais, merci encore une fois, merci encore na ba patron sur la Luanda. Ne ba yamba biso akeza qui vraiment kitoko talaka toaki na programme to beta des concerts mais ça li qui est toujours sous des productions sous donc en tout cas ça là qui bien na pesi sous mbote na grand poète Paulo Tudi le sénateur donc c'est les gars qui bien pena to petit concert bien donc mamu tout pepel talaka ne bo mona donc talaka ba les chancer des fois tout donc encore une fois merci vraiment la batutu ya Luanda ne ba yamba ki biso quoi ouais Derrick Chante vous allez belé mais to mo be baninga misu ba kenda kite te bite ah ba 12 comment ton ne ba Derrick Chante ba kei mais les autres ba tikala vraiment ezaki tango yo mona ba benga na komono na liste comment au sentaki ndenge ni bon ça là bien talaka ba tangi komono parmi donc il sait que talaka l'aide de mettre ensemble tout le monde plein d'idéologies déjà musique déjà na makila si to kenda ki bongo ezate ke tom soupo na bat misusu ba ebi bouloté ezaka ke non ibika mama musique ndi sala ka batali pe par rapport à la ponctualité mama muso mike travail pe ne muto apesa mama na e et au moins que ça ki to kene mais tout ça famille biso nyonso obi batikala ki même moral toujours so non défendre rara
Donc équipe Ukara, te défendre l'équipe, tout dans la mboka, donc c'est la famille quoi. Mais ça l'a bien. Pour voyager, vraiment talara voyager dans ma musique. Donc ça l'a bien, ça l'a vraiment bien. Kitoko makasi Derek na bi ke mo fait ben bala le golo statut États-Unis d'Amérique à la minute et puis na DJ Master Pro nzembo moko boye nzembo wana obi ke nzembo wana ezo na makambo tutana bona tukoyo kongo mo lokota tite wana mais ça la ta côte de la route ma piéton na bamourer pour déception qui est pour ma souci qui est to koma ko tutana nzambe oyo ko tutana atana bakuzu tokoma ko tutana manzalemba matete koloba te tutana yango wana donc on est dans ta mikolo donc il des fois te pour télécharger boyoka donc et puis message ça qui non page ya boss na biso les dimettre ezaki donc il va compliquer comme moi mikolo page na biso c'est que ça Patrick Beckham lay. Donc là page wana balenga ba compliqué ngo. Ba comment yiba biloko. Yebisa yo donc tellement succès l'équipe ba jaloux ba koti ba mo koti ba bulu yeke met ozali nzamba za bolingo page na biso c'est que ça Patrick Beckham lay. Donc so betika o s'abonner wana o mona mamna biso nyonso ba répétition na biso mamu nyonso donc mamu tout étali orchestre na biso koza wana. Oh kasi biso te baga comme faut se mettre na suka Patrick Beckham lay di mettre. Yo tika lay ndenge. Te eza bongo par rapport à ndenge page ezaleli. Oh donc page jusqu'au mettre na bolongo lika. Te oh ezali donc wana est-ce que za ndenge ba komelika. Lo bangona. Patrick Beckham lay esili. Ah mais ozolongo la mettre pourquoi? Ozolongo la mettre pourquoi? Mettre ça wana eza ka ndenge bukana ba Facebook. Voilà sur page officielle il y a Patrick Beckham lay donc so beti au continue plateforme na ye au mona siko banzembo ya kitoko boyo nde ozoyemba mais lay di mettre pesa nango. Oh lay di mettre ça ya za late on est à village donc il des fois te. Soki lelo naza envie ezakaka pona yo mama na ngai boya kolongola zemi otikanga na kolo na koma moto mama nanga nazonga loko ya kopesa yo mama na ngai tikalemela yo tanzemo yesengo mama na ngai Maman Nangai, na minute au président Djembo da Sepeli, les amis de Derek na Luanda, Lasconi Mbunza, Giras Peugeot, section d'où Lenik Cheta, Trésor Bakala, Olivier Akiala, donc il va tout balinga Derek Chan na minute au Sepeli. Donc des fois. Merci beaucoup, très cher internaute et appel de Postocratie ici toujours avec l'artiste très talentueux, bon chanteur et un groupe Patrick Beckham, Lady Maître, Alongo était. Et vous avez allongé à ça kaka DJ Master Pro à ça kaka lay du maître car ndenge zalaka mais si ko mo babiloko ceux qui toke côté ya wenge kuna marmo epeli moto oh dernier fils ya wenge musique maison mais si ko binope et comique non Patrick Beckham premier fils ya Fabro Maestro que je sali parce que moi te logo ça la faute il a filé bazar wana ba ibato ba bima pe wana batutu bayebike mutu asalonere à village ezaka lay di mettre bila filé bazar succès ça yo na minute oyo batutu bayebi monde entier bayebike mutu asalonere ya papa eza ye moko mwana ye Patrick Beckham lay des fois tout donc mwana moko poli respect propre donc ayembaka bien lisusu bozolongola ba ibato bozolongola ba bina filé bozolongola ba nani ba 10 match ba matera bozolongola ba pourquoi biso longoli batuté même bablo monsieur zarape mutu mo pas se sentir à gêner place mo ya milongoli sans que ba longolé et bien mutu so zape boye simba tena longola est-ce que biso neza wana père yemo ka ebike non te mwana ngai wana azara respect azara poli azara boa yemba rapé sou bien ka lokanga mo papa na donc yanga pas azara l'aide de mettre des fois tout. Merci beaucoup Derek chante toza bino en pleine répétition car ndenge zalaka mais tozonga pena tovanda pena tokosola car ndenge zalaka lancer pena message na ça pena kitoko makasi loba oyemba pena mingi ça pena kitoko makasi tout donc ngane na boye mingi pe kaka na bina ba base nange belé bazawana donc Yannick Chimbela batutu balinga Derek chante garçon mido Galvani Ndongala, Chesco Masola, donc il basse Sanator Momana Luanda wana, Jojo Miyake, toujours Nathan, donc des fois tout est, donc on est ensemble, tous à la mamba bien Ezali, moi c'est Derek chante, donc on a les labis trop, tout ça penana l'aide de mettre Ara Nengezala. L'argent répond à tout, mais na bolingo quel moto passe.
ata kutu banyama na zamba baza na droit ya bolingo bongo nani okomona bolingo mpo nini eloko nzambe atinda ya ofele ero maestro na ntango akala baboti babala na mongwa lelo ekoma mbongo derike chante asengi mbongo kabelanga mbongo setulas babodi biso osalaka bouloir biso kaka koyemba biso kaka miziki donc makelele totika biso makelele kale toyeba mikolo kara kabila donc oyo osala makambo na yo osala makambo kara kabila par rapport à quoi? Par rapport que mutusa komonaka ndeni wata wana laksa ni nyango ayina bambongo na yo okonteta msina misu ya mutu mo boyo akena ngo wapi wata okena ngo wapi ya yo ti yanga donc kara kabila osema makambo na yo sablo mo bamona kara kabila wa makambo na yo biso to sama makambo na biso ba les chanceux musique les chanceux merci beaucoup Derrick quelques salutations pour toi kabana yo batutu balinga ngai donc base actualité président Zoé yawe leader Océan Chicotte Siliseke Fula Kwata maja bana tu ya Kauka bana tu ya Matonge Alain Japonais maître Lemputu Birode batutu balinga ngai ko ba vrai chéri ba vrai Joe garçon Mido donc bana nyos ya Luanda ba patron nyos ya Luanda sans oublier les boss JC Muswema visa gratuit na bosanité les patrons Alain Visor donc il va venir na nyos ya Luanda donc ça l'a bien vraiment la Kenya Sepeli on est ensemble quoi des fois merci beaucoup là c'était Derrick Chante il y a Patrick Ebeka mais là il dit maître c'est pe ba koko ya filation kaka nenga ba benga pena en tout cas très chantant il y a peu de Postocrace TV et ça c'est votre émission La Voix des Stars et voilà La Voix des Stars to kitabongo partout to tambola vraiment kaka nenga zalaka et to kitaki sko lelo la première de répétition officielle depuis Aouti Angola ayebongo na kin na biki DJ Master Pro ko to zalo ko landa pena ça pena kitoko makasi kolanda pena comment retour ya beka mezalaki comment na kin pe andenge to yambie et ko ça pena kitoko makasi chaîne ezaka moko bo s'abonner na Petro Production Grâce TV ba j'aime na bino ba commentaire na bino et ça pena kitoko makasi kotala pena émission bane bandeti na suke ko sala pena bi makasi ndenge ezalaka mon frère à moi Rodrigue Ntingi pourquoi pas saluer Marcus Garvey na Luanda et juste tona les patrons de tous les patrons car ndenge ezalaka merci tozaka on se retrouve tout à l'heure merci bolingo nangai okay kaka boye otiki vide tensia okay boye otiki vide loveza kesengo komi ya kolela likolo ya kozanga yo okomi singa ridicule ba master bazo sekanga na famille ya tula ya biso yango yo Jerozalaka koloba kena za nyonso ya yo tasokei kaka moya yo tiki vide likolo ya kozanga yo okomisinga ridicule bamasa bazosekanga na famille tula ngai mamami Jerio yebaka tango yango yo avec comme trop tard nakoma na maboko ya moto mosusu kopanza ngai sango ke olinga kanga tango rozobondela yo zoboya bolingo bandaka na pasa koma esengo lelo zosinolanga mpo naza na rie c'est le moment mokolo kolukanga mpe nakoboya c'est le moment bebe tobongisa arotasia ya biso yango yo jeri yo ndo komando ya papa na ngai atansia yokoma nyonso na ngai nakoma aveugle yo guide na ngai c'est le moment tango nazobondela yo zoboye bolingo bandaka na pase koma esengo leti malunga bosco sakata double boss accentor ya millionnaire wapi francima vipi beka malelio yo asko na plan nga mabu na kotsa awa yoka soki abengi ngai papa yaka na koyambango soki alobi sheri pesanga na kabelaka ye soki siliki nga na bondelaka ye c'est le fait pardon bébé nalingi sheri na nga tro mama etali bino wapi nasia testament abraham ekutu alingaka mama sara na mama agare oyebi sentima papa rataka po azanga nzele na palesa te libondiba ozalaka titulaire na bazuwa yo koma remplaça mama nana botola yo poste ae
wasko ya biso Dea mais manga non code de la route go DJ Master Pro, ça c'est pour toi. Il y aura juste toujours avec les artistes très talentueux du groupe L'aide du maître Patrick Bekam. Donc voilà. Oza Djemo na biso eto bimasika code de la route na senga mana ba fan na biso ba to belinga la bonne musique bazwa ta au consommer au code de la route. Ils ont bien makasi et bimaki déjà na ba chaîne na biso déjà. Donc ils ont déjà en actualité ba yoka ngo ça bien. Ouais. Tombe salata code de la route ya ba piéton na ba mourir. Pa baksidele qui est banjo toko tutanae baksidele qui est toko migo tutanae tutana tout nzambe oyo ko tutana atana bakuzu to koma ko tutana tutana banza lemba matete koloba te tutana tout asko bosabelelanga bana mombele boyoka Clément Satellite ana yimbabu ozwakinga shida oboyinga na leli na matanga nzoka nazolela serke na kati ebembeza te balobaka l'amour n'existe pas alekembela nalingaka yo nzoko olingaki nonga te o niko nkai nzoko olukaki kaka nzoto olienga ta. Merci, très cher Internet. Il y a peu de pousseaux grâce civile. Voilà, je suis toujours avec les chanceux, hein. Les chanceux du village. Il y a pas. Oh, vous avez un village quoi. Tous aka wana. Biloguna. Telote. Biso wana mémoral carreta kokoba. Kokoba na koko ya kosakana te. Toza wana. Donc équipe d'avenir, les chanceux du village. Merci beaucoup, très cher Internet. Il y a peu de pousseaux grâce civile. Donc, big dédicace à toi, mon frère Rodrigue Ntingi. Et pourquoi pas saluer aussi mon vieux Ben Bala, le Gaulois, statut États-Unis d'Amérique. Il y a Maman Bichou qui nous parle. Pourquoi pas saluer aussi les patrons de tous les patrons, mon boss, Petro Kangila. Il y a Maman Tete Ngolou, Aigle, Maman Social Karanenge Zalara, Lepsa Gibino, Baouti Angola, Détail est belé, nous n'aurons pas Nabaron Moko. Ok, quelques missionnaires Balobi, je suis avec Clément Satellite, Dea, directeur artistique, donc il compas. Bonjour Clément Satellite. Bonjour, grand journaliste Ambogo. Bonne santé. Santé très à l'aise, santé kitoko njamba obatela vraiment. Des fois tara équipe d'avenir, bana lay. Angola ma carré au sakanate, Angola ma kambo. Laquelle c'était comment kuna bayamba bino neni kuna na Luanda? Bon, na Luanda ma ata biso moko to ndimaki te ya ke tokutana ke wana bongo dans Luanda très à l'aise ben biso kitoko présent na biso ne jour akomaka na vol scandale ya kosakana te donc mystique biso pe tokomi ben biso kitoko mamne so calme donc bana Luanda bambote bo continuer toujours aux années équipe d'avenir bongo. Ouais. Merci beaucoup Clément Satellite. Tu es un peu côté il y a directeur artistique parce que il y a Zala mingi na leader na bango baté bureau le chef. Bonjour. Bonjour grand journaliste. Bonne santé. Ouais, santé qui m'a l'angola nzambe. Frère ya Londa. Super. Bon dia. Ouais, bon dia. Merci très cher Internet et un peu de pouce grâce TV. Et voilà, il y a un mec qui peut expliquer biso. Bon, il y a un contrat, il y a 2 concerts. Parce qu'on n'y arrive pas qui et comme c'est le quoi 2, c'est 4 concerts non? C'est quoi 4? N'y arrive pas comme moi. El bosso avant la bande c'est un merci et pas à Nzambe, ami balé non c'est un merci et pas à prise là du matin. Équipe d'avenir et qui n'est des concerts dans Luanda, des concerts de bétail junior, avec double junior et puis Nzamba sunga tellement musale salama kitoko ndé et ago baksa sous des contrats, des concerts sous Ndé salaire qui tout comme 4 concerts. C'est par rapport au travail dans le public ndé 5 bino. C'est par rapport au travail. Et qui des juniors double junior et qui est pas docteur Matubakana Pesimbo Tekota Ali et puis batu ba patron tout ou à Luanda no yokana. Bazaki wana. Bayaka bandule ba misa ko ngala bakendaka. Bayaki pe kuna ba patron wana ba kwanza ba dollar ba euro. Ba livre sterling donc bazaki wana ba moni siko degré boulot salamaki ba bité to kotika ba mbo te photo fongola fongoli to ba fongo to pesi to beta sous des concerts ba ça des concerts Paulo to dit ozwa biso na pesi mbote kota ali azu biso sous pour na des productions yango ça les 4 to si ba production et senga to bouger les sous tara bord bimi déjà donc ba corps de la route ali ba
inde tobi te faut tozonga tosepelisa susu public na biso yango moto olekaleka pa na bino koyebisa bake bafane na biso toza deja na terrain toza déjà bacontinue koconsommer biso et puis toujours so bolingi bozwa biso na page ya presse page wana mosusu wana oyo akala wana bauti opirate yango na minute oyo so beti Patrick Beckham lei omona pena na mokili mobimba ndenge ezobangisa bato te nde bozosuka kaka Patrick Beckham lei ezobangisa bato fale bosuka pena lei dimetre te problème te Patrick Beckham lei wana page oyo akilelo wana lei honneur du village bino pe eloko yo papa Tita eloko yo ekomi kokende bandenge moko boye bon je sais pas ce qui sur la musique ezali tamolaka ndenge tone je sais pas héritier Watanabe babengi ye dernier fils ya Winge epesi mwa makelele pesi mwa nungu deya parce que bino pe babengi patron na bino premier fils mais tandis que babina filé baza wana ba Ibrator ba Dizamage de baza pena ebele ba babima sko yo moko ezala konde nga pena esala nga bien mutu na mutazana tu na ye koko na biso alobango na pesi mbote kotaza mutu na mutazana tu na ye tour oyo ya lei ya grand prêtre comme bina lei di maître honneur du village donc faut to sepela nango quoi honneur du village pe koto bazali honneur ba village wa nyonso na biso ko buka ya te suka lei di maître honneur du village et puis misale e monana TV da radio te bota TV bo comprendre bo mona bina ke ezaki ba aventure te grand-père amona ki déjà tsapenga bongo de amona ayebela ke yenda za bo ande mote na bango nde mote na bango banani batu ande mote na batu banani kasi banani bisa tolinga vérité lo banani uto lobelo mo très capital banani babima ba père na biso pe kaka okotanga kombote deya okotanga kombote fosa banani balinga te bakoma bina vile balinga te po ani uto tanga bakombo ba père na biso nyonso mais lei azaki honneur du village abim bien drapeau et puis Hollandi kundule te là tu sautes na drapeau tu na drapeau pina yangola do tu défendre mboka libanda suka bokendele makami balé mais comme 4 concerts na biso tombé TV radio te 5000 kwanza ezaki te ba concert ofele invitation pete te bien tala TV omona yo za da TV wa mda news tala TV omona oyoka boulot pour lelo public bakosa ngo sute les on a pesi to équipe d'avenir to pesi offre to pesa toza na énergie. Merci beaucoup, directeur artistique à Tokyo Kozwabino Tamulaïte, parce que vous êtes en pleine répétition. Kalami to matin à podium pour avoir ce public ko baza pene belé la sima caméra la zone na bongo baza pene belé makasi et avant na kota pa Clément Satellite moi quelques dédicaces et puis on lance un message pas ya bato balinga kayona bato balinga vraiment orchestre na bi. En tout cas merci ya Liboso fona remercier bana Luanda nyoso président Zao na Luanda merci papa Kungwati Sébastien C8. Merci Jetou Kasongo. Maintenant bien. Tango sa musala kitoko. Tango sa musala kitoko batu ba pusana. Papa na biso Kongwati Sébastien C8. Ngo merci papa pour na soutien. Merci na bana Luanda Mbimba. Merci na Rigotingani Orlis Maes. Merci suna bana Badiading chancelier Mavita Angelo Kanza. Bosco Koko Bikalebas. Poto na Zamba Telecom na biso suka. Merci na batutu ba soutenir biso tozongeli ba activité na kini chaque lundi tozana et pas prise na pigeon na mbinza pigeon chaque mercredi comme d'habitude batunyo so balinga la bonne musique baya tozana les paniers awaka koto monito répéter minga olobaka yangwana merci pe na bato balinga biso te mettre ça de toutes les façons bonda balinga biso. Merci beaucoup, là c'était directeur artistique Karanenge Zalaka Clément Satellite, les plus beaux, mais alors tu as des groupes. Il faut bien les langues sur l'homme de code de la route.
L'homme de code de la route. Merci beaucoup Naïbi que vous en répétition. Rapidement quelques salutations et puis na bato balingaka yo message lancer pena message na robeta pena c'était pas ya DJ Master Pro et ya zabongo atambola azaki na fruit d'ici là tout ça concours bato babeta billard bien, obeta tennis bien, au mixer rappel bien DJ Master Pro pour le moment et azabongo na République démocratique du Congo précisément na ville ya Congo central et kuna na Kisantu donc aza vraiment wana et azo se pesa bon kaka bato donc équipe technique il y a peu de production grâce TV to kitana pour que tu accompagnes car activité exemple qui to makasi et l'homme de la côte de la route moi quelques dédicaces et puis message na bato balingaka yo exemple qui to makasi mais moi banchoka mo pe exemple qui to ko fela des fois ouais bambo tebeli na boss na ngai il est du maître Patrick Bekam honneur du village papa solution sinon mon satellite boza grâce na e sinon boka ba code de la route wana satellite grâce na ye sinon mon ba Luanda dozongi bo grâce na e bambo tebeli place ça papa continue toujours aux Arabes bongo et puis bambo tebeli na bana Luanda ba yamba biso bien na mon namba président Nzao na Luanda yego ko buka na te na mon namba El Reis tonton de Lix et puis bambo te na président Gires beau garçon sec et bien na Luanda et puis bambo te na Deborah Poit la patronne na Luanda la pesi mbote na Alec Mbela garçon de disque sans microbe papa Ninel na Paris la pesi mbote na Dali Kiabu papa social la pesi mbote na Joël Gazo garçon social la pesi mbote na ya DJ Drouma la pesi mbote na Meshak Bondiba Aristote Mondiba bana Mombele pour continuer toujours au code de la route satellite na bino yeyo bole mate ko soutenir na bo santé Shekina bureau international bo avida papa na Chloé bana Mombele noso a plus et puis na biso ba continuer toujours koyoka ngo banjima na biso ezana album na biso ya histoire mais to bisa ba on est code de la route ba consommer le code de la route histoire ya boyoka sur satellite donc nazaru ndima wana buleza kitoko boyoka sur satellite mais bo consommer tout merci beaucoup aider rapidement pour to kabana bino moi ntoka ça la kitoko makasi Didi Soif na Luanda président Dédé Agrolo Eji président Eric Malonga Nzambe salata code de la route ya ba piéton na ba mourir po accident leki to migo tutana e ba susele kini ko kai formateur tutana tu Nzambe oyo ko tutana atana ba kuzu to koma ko tutana e abo sabila bana Mombele beoka Clément satellite Eji ozwaki nga shida oboyinga na leli na te matanga toka nazolela serke na kati ebembeza te balobaka l'amour n'existe pas Aleke Mbela nalingaka yo nzoko olingaki nonga te o nikokai nzoko olukaki kaka nzoto olenga ta tokomiko tutana Bel Willy le Gabonais tutana wawa bakula kingengo manabiso Rosa honorable kingo ngimi setulas babodi excès de gaz ya biso yango la terre tourne autour du soleil la jalousie contre les bons moments de l'amour blessé alo vazelaka apela kozonga na ye mabongisa zelaka babenga ye loko na ye emonani kikasepe ata lelo te okoluka kaka nzoto ata yanga te ekozala kaka nzoto plastique te yoga navandi na mbeto pongi ekimi ngai susepesi ngai devoir kokanisa mingi neti savant ata tokosala avion te toluka ta solution chérie, na réfléchir bien, na mon place à Koboya yo ezate. Tutana. Merci. Très cher internet, il y a peu de puissance grâce TV, voilà, Déa. Voilà, c'est très important, numéro de contact, ça peut être Kitoko Makas. Na bato bangba Zwabiso, ndeti mbioli comme par équipe d'avenir, plus 243, 89, 25, 67, 707. Plus 243, 89, 25, 67, 707. Moi besoin ya ne pona moni oena babila mebele na ba de rebela e ba sama lisusu buka na te na biso mais toi na posa na bango te ba patron fo ba ya
baya bobenga ono sana posa bayemba e to na studio projet zo continuer wana posa bayemba e wana posa dédicace wana posa yo ebikaka numéro ya ngone dali à 10. Merci beaucoup l'homme à tout à tout. L'homme de code de la route. Code de la route. Satellite, Liso Mokonzi. Ah, oh, Lisa Mokonzi. Ça va bon le côté chef Azali, chef Azali Silika Pamba, hein? Silika chef Abi Marambo, Ode Anabiso. Kilo. Ouais, numéro nangeza champion Wadol na La Rochelle. Patou Malé, numéro yangoyo. O alingi satellite abwaka ina disque na biso po album ebi makalatea histoire. Po code de la route ya nango kitalatala rato pesaka ba serba tutana. Mais album ya histoire. Numéro nangeza 081 42 93 93 D. 81 42 93 93 D. Oh, alingi dédicace, mtalingi bayemba ye. Donc tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher internet. Il y a Peto Poso Grasivi. Et voilà, donc tout ça, car Awa, la répétition, il y a l'œil du maître. Donc, chancer tout baza vraiment, bon, moni bango. Baina makamuna bon vraiment car nengezalara et tout tika ba polémique wana tout tika ba polémique wana donc ça pena kitoko makasi et la musique polémique portera rien le binango DJ Master Pro et polémique portera rien donc ceux qui battent ça la musala kitoko ya on moni presse zoya presse approcher là où musala za kitoko tout voir ba flair car nengezala voilà on se trouve tout à l'heure merci voilà Die Wata 007 Nangola hein Diawata 007 Nangola en tout cas ba dédicace to ya ngona pourquoi pas saluer aussi Jean-Simi Lutumba les grands mécanos na Luanda na ba bintu kana so baby kanga kaka Jean-Simi Lutumba ya mingi na Diawata 007 Goga la poule gamoto na tembe voilà très cher on a ya peu de Poso Grasivi tozaka toujours awa na ba les chanceux il y a Patrick Bekam l'œil du maître alongo l'œil du maître te bino ozolo ba trop Wandeza, beti page officielle, il y a Patrick Bekam pour nos Banzembo, code de la route, sur côté la page officielle, il y a Patrick Bekam, beti Patrick Bekam Lay. Au moment où Banzembo a mis à Kitoko Bozo c'est la peine trop, et que ça peut bien makasi beaucoup consommer en gros car n'engage à la suite avec l'artiste très talentueux, il est à Tigalai. Tu bete pour elle. Bah beti 12. Tonin, bah bazali bana ya wenge. Tout sur la nègre n'engage à la bonjour star. Bonjour papa. Bonne santé. Santé pepele na ngolo nzambe toujours. Mo fait ben mal la statue États-Unis d'Amérique ya tunanga bana tunanga abike no. Yebisa aloba komo na yeza na nani. Je sais pas ce point. Komo na ngai mignon soldado, mignon soldado ngam na emba na ngra. Na emba na ngra mais na peut se toro bana. Ouais, va to kota ba quelques questions pour dans CPSAP DJ Master Pro et les patrons de tous les DJ ya zabongo na kisantu na minute so ça pena makambo ça pena kitoko makasi vas. Echo Gote, l'école ba surprise, l'école ba cadeau, to ba kwa ici, mais bla bolingwa, tonga mvule bele, bolingwa tonga ngona pasi, bolingo ya bomwana, tolia ba bikedi na bandika, bolingo ya kelasi ya ble blanc. ngaskono imba skona leya, aimba. Opération tembeli ya monganga te motema nanga ezozenye jini amphibie bando kenda na mor nanga na lalaka te silio kininga ye o chanchanga mon de vie Na kindana. Tu chantes bien, tu es aussi beau, tu t'habilles bien. Mais pourquoi tu avais resté? Bah tu sais par rapport à quoi? Aujourd'hui 12 hein? Bon, ngana tikale te pona du soki eza na batu na orchestre na biso oyo fo bakende nga za na kati mais Tomasco batango bangia bakende na bele moi trop na bele moi makasi malade ana et déranger nga nga makambo na para ngeza te pena nga na boulot na nga na bi boulot côté la mkoleka na kisi koleka na nyonso boulot leki déjà boulot ezali donc na bele ndé siko na bele vraiment yango etomeke bon malade yango yeka en plein voyage papa mon gars suspect ata mo vraiment bon oye kana ma yango esalamaka mais nzambe de akana ke mignon soldat de voyage liboso raté kana ma de na beaucoup de ato on nzamba koma pona ngai esalama déjà ba kendaki pe ba beti eleki kitoko donc ba plein na plein lei pardon quand on entend on a parlé puis on va venir ba massa ba tindelo ba vidéo ba zo lia ba restaurant ba zo tambola vraiment yo za bien na parler ba non salonel malade ba semaine soute te esalenga mabete nga za le roi américain donc a jalousaté
jalousie pas la ngai zala non te ngaso osa boulot no bien ah te na sala boulot bien no sala nga muté mabe te ngakuta no sala nga bien na otala on est orchestre na biso on est orchestre na biso po biso to za bato yo babandi kopo yo copie orchestre ba les chancer biso ya to banyango na zéro dans la fondation na zéro si to comme na mitio donc biso bato to bandiango mais bien moi te ke bino mo bandi pena balobaka po maladie en tout cas ça li pena passe makasi ndesi Priscille Mayindo bandoze la autre yazala Brésil auto qui ne Brésil ka mingi ta bandoze le Priscille Mayindo PM yaza bon na Brésil aimé qui fin de la Rossignol bandoze le trop vraiment moi te ke de se voir bango père te masima non kinde donc l'orchestre la biso nga ko raté voyage te mais o ikanama yango salamaki maladie yaki donc ba fa nanga au Angola, partout dans le monde, il y a millions de soldats de Azali toujours. Naza toujours, pe mamba danger, mamba bien, vocal bien, mamba bien, mélodie bien. Tant que tu as dit que tu as dit que ah, il y a des gens qui ont été là, mais il faut que tu aies des non, on a qui est parlé nangai. Si na bande to bande on a biso na to bande na fondation pour nazaki conscient que na ebe que na bi ah kopo nde to bande on bande boti na suka e futa nde de bande futa voyage bo c'est que ba ya la nga baza à l'aise pour nga ba mona pe un jour ah ya pas mati pepo a kepe libanda défendre un pays ayo zonga donc est-ce que bino mo resala bino pas cité ba misa ba misa naloba oh et ça va passer c'est ça ngani ba misa bina filé ba véhicule mais bino boloba boleka na TV boloba la bango fort mais bango baza ba véhicule oh question c'est singa ngaza na car tika car na nga ah fa bango bazo na car oh ngaza na car na tika ben mbala mon vieux au monde azade véhicule donc voilà tika car na nga fa bango bazo na mituka na kaiti ya wakete biminan ça na ngo déjà donc ce qu'on a bagné la car na neni un jour il va pas avoir les karaté. Merci beaucoup les minutes royo ka suzi mo lomo bo esa pena kitoko makasi mais bon wana ça la bien nzembo wana pena kitoko makasi. La tête tournée autour du soleil, la jalousie contre les bons moments de l'amour. Blessé le vase la ka appelle à kozonga na ye. Mabungisa zelaka babenga eloko na ye monani. Kika sepe ata lelo te okoluka kaka nzoto ata yanga te nekozala kaka nzoto libende te walei mvula soki elingi enoka mesinyalaka moro mongalake nakoya ye ebandaka na mwa mobebebe indizaka mabada ngasi molingo azangalingakende ekomaka bakaprice zela mwa mokie oh Nzambe. Vous avez dit que ma sœur était dans nzembo ya c'est le moment. C'est le moment. Bon, c'est le moment. Voilà, kobita ki kita ko mati na obeta ka ba deta ba. Bongo ya ezala na social wala papa social vraiment mon partenaire. Ki gaga boye yo tiki vide. Tansia. OK boye yo tiki vide. Love ezala gesengo komi ya kolela. Ligolo ya kozanga yo. Okomisinga ridicule. Maman sabazo sekanga na famille. Merci beaucoup. Très cher internet, il y a peu de Postocratie TV. Voilà, beaucoup de gens décortiqué. Nenga lobi pour article qui était pour 12. Nenga bozo article était pour 12, 12 qui était. Donc il m'a amené tout, passeport na ye, mi kanate bimagi mais ils ont manzambe abelaki, ya omoni article qui. Donc voyage na ezaki raté pour na maladie ya ko nenga la te to bangola poussière ezala trop bela sous makasi. Donc ça pena kitoko makasi te to bino en pleine répétition message na ya suke ko zala nini ya pour moi moko lelo ya parce que suka pona libela te to ko yamba su to ko sola pena ba tete beleka ko pesa après c'est nenga message ni o ko pesa pa ba fanatique balingaka yo et puis na ba fanatique nyoso ya les chanceliers. Ouais, ba fan nanga bazara poser tout ça la bon boulot bien na boka salaire du maître. Donc tout ça toujours ensemble. Babanga la bangote. Mignon soldat de tigara qui suit makamora na otiko loba. Mais mamba danjeza studio kalata de tout ça là qui banze mususu obi maboyo kaya na binenga yembi na nenga fo ayembi na nenga danger. Donc pour ça, mignon soldat de numéro dans les plus 243 89 032 53 30. Donc, pour ça, contacter Moutunae et ça la bien.
Quelques dédicaces pour toi, Kabana. Bon, dédicace nanga na pesa Métinoir Kikita, Mandela le philanthrope mon ami, na pesa na Junior Vibila, Nataki Tengebafle, Sabo Makasi, Medio Moulei, DJ Diamant Angola, pesa venanga Blachan Vita na poto, Celio Kininga, Fabrice Famba, CD Moulopo, Hervé Moulopo dans Bambote Belé, merveille contre garçon de l'X. Dans l'homme c'est l'homme mon cœur. Bébé nanga hors ta vie. Pour nana bébé, bébé nanga hors ta vie dans même moral. La personne mutuma boaka yaza mutama kambwa. Na ole lango fort. DJ Master Pro. DJ Master Pro. Non on a président ça peut boire Ah voilà. DJ Master, mignon soldat de Noé. C'est pile fort DJ Master. Ok, merci beaucoup. Tozaka toujours na répétition. Na je répète, il y a l'œil du maître Patrick Ebeka, mais arrivé na Angola nenga gitina gisaza. Les abons première répétition na yé à wana ville province ya Kinshasa précisément mboka na biso Congo car ndenge zalaka. Et puis na roboa ka ba fleur rebelle ba soda na biso ya FARDC. Okola CP message mo pona papa na yo l'artiste Ferrigola. Makambo na président Ferré. Et ça là moi pas si mais courage kaka eza o ekana ma yango esala maka ndenge na ebisaki o lisusu o ekana ma yango esala maka donc erole kanongo pe déjà comme ole ka mikolongo mosila et les kanongo ya mamba mike nzamba batela e abima bien abima bonne santé et ça là et puis na basoda na biso ba mapinga na biso ya FARDC bazo bunda kuna na Ituri na est na biso nzamba batela bango donc ba bundela mabele pe ba olonga déjà ba olonga ba sala ba olonga donc nzamba batela ba frère. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Priscille Mayindo ya Aimé qui fin de la Rossignol et la Brésiliana, pourquoi pas saluer mon bébé Curtis et pourquoi pas saluer aussi Montréal et mon caméraman que j'aime beaucoup Papa Tita et pourquoi pas saluer aussi mon partenaire, mon sponsor privé DJ Master Pro donc il est un professionnel et Tamboli en Afrique du Sud, Tamboli en Angola pour l'instant et puis pour le moment à Zabon on a République démocratique du Congo et la ville province il y a Congo central et sika parce que ça va jeune parce qu'il y a foule rabatu après ça kama kamka ndengezala tozape ana moko ya ba les chanceux ya Patrick Ebeka Lady Maître. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Bonne santé. Super posé andeka komona. Ça te kitoko. Super. Donc super nandenge pena super. Quand je parle devant la télé comme ça donc il a ça je suis en bonne et due forme. Donc voilà. Merci beaucoup mais batebele bazaki étonné ba jangola bakasero kene mais tikala ki. Bon, il y a réalité et puis ekoki ko arriver bien que tu travailleras l'esprit moi il sera positif mais négatif pe ko ya. Alors même Bible bisabiso celui qui dit ma bola mon roi bénédiction pourquoi pas péton dit ma malheur parce que tambolara des choses de peur ce que malheur était c'est que bola moza mais ce que yango ce que yelio il faut au sala ce qu'on appelle rétrospection quoi au sali yango au tala nini oko bongisa nini oko arranger pour que et se répéter donc voilà pour nangai eza pena elo mo bongo ça passe. Maintenant c'était par rapport quoi par rapport au yakaba répéteur retard et discipline les raté yango batika ki ou soit mikande compliqué qui c'était par rapport quoi mais qu'on peut expliquer ba fanatique surtout ming bato ba nozela voyage pena yi OK. Vraiment on a roloba choix tu ba ngote ya lokola muto akorija examen d'état tout tika la monité bon biso to biga CG ba nani ba zalaka donc administration ça on a mais oui c'est pas ça ka biso entre nous les musiciens bon ba musu ba koyeba mais ba biso ba musu to koyeba te relation to penini considération na quatre orchestre on est considéré mais oyo et c'est pas ça ka par rapport à producteur et ça la réalité musu donc on a roloba et que non je viens en retard ou bien je fais pas mon boulot na hauteur mais ils a juste et c'est un nombre on a des bazala peut-être peu na roloba visa na ya qui retard écouter retard ou bien passeport et comme un peu moins retard bon ils a raison on a repé ça mais il y a un côté penande quoi affaiblir donc tu t'es pas aussi blessé quelque part alors bon cause roloba nazala blessé té on a mal au kuta moi découragement et ça là qui mais après na témen na on continue boulot nanga voilà
Maintenant, orchestre ndenge ezaki na libanda ya mboka na biso Congo. Ah bah c'est répétitif, ezaki stoppé ou comment? Ils allaient vraiment stopper, mais tant que joueur, chanteur, j'ai travaillé en huis clos, donc en catacombe, chez moi quoi. On travaillé du jour au jour et puis j'ai passé dans des émissions, dans la télé, voilà, j'ai continué à bosser. Hein. Pour une cause à la limité, pour l'orchestre Ezaté, c'est la musique que je fais, c'est pour l'éternité, la vie tout entière. Donc voilà, on a stoppé pour un voyage à il faut continuer. Merci beaucoup. Tu peux nous faire plaisir où c'est votre fanatique là et donc avec un morceau de vocal et truc ça me ferait du bien. On vraiment beaucoup plus bas. Banzembo na biso, tu es dans les moments, tu es dans WhatsApp, tu es dans Ingram, tu es dans merci maman, en tout cas banzembo vraiment zebele. C'est les moments. Là c'est pour faire plaisir à DJ Master Pro. DJ Master Pro, ça c'est pour toi. Et Rodrigue Tingi. Kei kaka boye yoti ki vide, j'ai tension kei. Kaka boye yoti ki vide, love zalaki sengo ekomi ya kolela. Likolo ya kozanga yo, okomi singa ridicule. Bamasa bazoseka nga na famille. Jerozalaka kolobake naza nyonso ya yo. Tanzokei kaka boye yoti ki vide. Likolo ya kozanga yo, okomisinga bingweni yangwe nae, bamasa bazoseka ngeza ninango. Jeri yo yebaka, tango yango yo, avec koma trota, na koma na maboko ya moto mosusu kopanzanga isango, ke olinga kanga c'est le moment. Tango na zobondela yo zoboya c'est le moment. Bolingwe bandaka na pase koma esengo jeri tansia. Kolanga pona zana rien. Kolanga pona zana rien. Tita maman d'abord tutana bo mikolo ya ngone zana makambo. Tutana zana maramu fort. Code de la route hein? Ouais. Nzambe sala ta code de la route ya ba petona ba mourir. Po accident leki to koma go tutana accident leki to koma go tutana tutana tu. Anzambe batoko tutana. Ata na changu kolobate. Mbanza lemba matete kolobate tutana tu. Ozoki nga shida wengana lelina chematanga nzoka na zolela serkei na katse bemezate. Alain Kembela na lingaka yo nzoko linga kinonga ite o nzoko linga kikaka nzoto olenga tanga. La terre tourne autour du soleil. La jalousie contre les bons moments de l'amour. Plaisir love zelaka apela kozonga na ye. Mobungiza zelaka babenga eloko na ye monani kika sepe. Ata yangaite koluka kaka nzoto. Da yangaite meko zalaka kaka nzoto. Libendete. Mataka boy tigala epwani ko papa tita. Tigala epwani. Eh Dieu. Katano. Ah, papa tita. Mutazo yeba kitoko boye. Azabe bo. Ah, bah, ozaï 12 à wenge. C'est la réalité, Ozaï 12 à wenge. Et la réalité, nabi que lobby le kalelo, ya pichu mangunza encourager vraiment. Et puis Fabrice Kiwa, Rigena Kwen, Ozil Kiwa, Chabert, il pas encourager nga bisenga ikolembate. Les Anglais Marco Riva Manima. Baté un pena, battu belé en tout cas, na badam Smabungu, ba Olivier Akiala, na je m'appelle par-ci par-là. Donc le savoir ne ment pas. Surtout ça la musique, exacté pour te viser le monde. Surtout ça la musique pour nous le monde. Ah, vous avez limité. Mais moi je fais la musique pour ma vie tout entière. Donc quand je fais ce boulot, non yembana et sengomoko boye. Oh, muto koko comprendre nangote. Donc pour comprendre, il faut dans la même dimension que nga. Donc voilà, et le mot ya bongo. Merci beaucoup Ezana Jour, maintenant Vanda, pena toko bête pena maçonné parce que il chante bien, il a dit que DJ Master Pro a CPL Makasi, Marcus Garvey, Moninga Juseto na les patrons na Luanda wana, pourquoi pas saluer aussi Diwata 007 Gogan, sans oublier aussi mon pote à moi, Aris Lukaku, vraiment, ndeko ya Papi Lukaku, et la Bruxelles, voilà, vraiment, bote belé, et la musique à Nengezalara. Pourquoi pas saluer aussi maman Aimé Kifindi, la Rossignol, et maman la Curtis, en tout cas, Bakou Chapo, car Nengezalara. Mais tu chantes comme Fabregas, hein? Vraiment.
bon eza constant oyo osali bango babayene koyoka bango bon tokozwa mpe 20% epa na ye tozwi mpe 20% epa lei voilà na oyo yanga moko tellement yepoza na kati ya bavillageois tokoza intégralité te ya nzembo ya Fablo Maes oyo ye moko ayemba oyo ye moko ayembi banzembo ngo ebele vraiment ligiga degré de colonel na armée ezalaka te Anthony yo privilégié na yo bambanda masolukaki yango yozwi donc king to motu na musakaza ya yebisa yo ke moto moko ta banda bolingo moto moko ta ya kozukisa la bolingo welela we ransone bolingo nyokola nyokalungwe e fabrika e papa wimba babate loze kokiozangisa moto mbongo na moto ambiaka walai loze kokiozangisa pomba na inape seke bolingo wana bojoba jilima ba bolingo eza bojoba na kosio te bolingo wana bojoba jilembui nakozo te moi je te même pas Merci très cher internet et à peu de poso civil papa tita koka boto mona kana sima caméra ba sentiment au bout au mona ka koi na piscine en tout cas félicitations donc tu chantes bien continue kana ba ligne na ba discipline ça pena kitoko makasi on aime te mema musika ba va je suis dans côté tant super mona Turquie pays na liste tant sur bazar la besoin 3 missions parmi les 3 missions là Orozala bon on a 4 ans et ça pena kitoko makasi boza na répétition et poto kabana yo moi quelques dédicaces et puis message na ba fanatique na. Voilà, ne vous fatiguez pas. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Patrick Bekam TV puis notre page Facebook Pobotalaba Direct Patrick Bekam Lei, voilà, page auto celle en un moment où nos 2 chansons sont sorties tout auto bien à code de la route ainsi que mes larmes. Tout consommant massivement, mais dédicace à tous mes vrais fans. Les amis de Nelson Mandela, le philanthrope, Pichu Mangunza de Londres, Prince Lasco de Migler, Pacheli Maboulana, Rigen Akwen, Edi Mwamba, Colonel Nadjobou, Maman Rose Denis de Paris, et puis Maman Angel Moueli Kayengo, Onalinga Makasi, Dadou Mangunza Lizara, Unité de Mesir. Donc, sans Matro Adam Simabungu. Section Doule Mobimba Nick Cheta Trésor Bakala Liverpool Munduki Tete Tumba Armani Balov Naiki Yenge Gad Forlan Jongwaka donc Nalinga Bino Pena Makasi Mandela Cholo pourquoi pas Lourlou Bangam Oya Bundela Nga Patou Jigal Imbatable CGR15 Sebou Les Poiti pourquoi pas Peggy Mouna et puis Nenet Nalwanda Nalinga Bino Natina famille Nanga Mobimba Rigen Akwen Randy Akwen Roger donc je vous aime tant, donc voilà quoi. Numéro à contact plus rapidement. Numéro à contact dans les applis c'est 243 82 65 290 57 plus 243 82 65 290 57. On a un WhatsApp nanga mobimba na compte Facebook nangai Nelson Mandela Akwen le philanthrope. Bozananga mobimba. Donc sur Dobetira Nelson même na Instagram philanthrope au monde na TikTok. Donc voilà, je suis là. Je fais aussi des directs quand je travaille en huis clos. Donc eza ba biloko pene fobo landa fobo conseiller ngai pour na ko la pena na marambo quoi. Bien que c'est que je fais mais je suis pas vraiment c'est que nous appelons monopole de la connaissance et il faut binobo apporter ce soutien. Donc hello moi bongo. Voilà. Ok, merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, très cher Antoine, il y a un peu de poisson grâce TV, Canel, Ben Abino, donc TV Zalaka Radio T, voilà. Patrick Bekam, l'aide du maître et son groupe de chanceliers, Baouti Bon, on a en tout cas, félicitations à notre artiste congolais. Pour la fierté libanais, Mboka, Aouti Bena Kozonga, ce qu'on a Congo. Ah voilà, siège de répétition on a limité chez les paniers. Na 8e mérite dans bateau tout balinga Patrick Bekam, l'aide maître et son groupe les chanceliers. En tout cas, ce boyer, vous avez Banzemba Kitoko. Beta la page officielle, il y a Patrick Bekam, l'aide. Beta Patrick Bekam, l'aide. Vous avez Nzembo la bango et YouTube Masikoyo. En tout cas, vous avez Kitoko Makaska Ndengezala.
naza pena chancelier moko ye pa uti na Angola ba uti bongo koningisa Luanda bazaki na 2 concerts mais comment ils 4 tout selon ce qu'on a ba détail belé car ningisa la bonjour star. Ouais, bonjour ndeko na ngai. Moi c'est 5 étoiles chanteur de charme au babengara procureur ya ba chancer. Ouais. Procureur ba chancer. Ouais, c'est bien moi. Oh na ndenge ni. On a procureur moyembi ya makasi. Ah bon? Donc il pas nga pena atoze l'éléphant so kutena ngai okita. Oh. Te ko buka na te. Oh. Donc moyembi pena procureur. Merci beaucoup. Avant to ce qu'on a banini wana to kana mon choka ça la bien. Vraiment. To kana un choka pena ça bien parce que ça procureur. Si. Makoboma moto mokelo kolangai likonga ya moto na motema fisto bango mukoko amale tesama nazo salama ya misezo polisango kawashishi nwanwe zongelanga tandambu soki okoya te na kokomakyo baninga na butu bazolota yanga kaka parcours infini ndako etongami inachevé bato balali me motema na ngai ekonyo osenga yelanga ta bolingo pimelanga nyonso kasi na bona zanga yo Salomo asenga intelligence et sagesse nga nazosenga bernice na ngai nakoki te kosede ata l'amour oyo bato nyonso bayebi keza bolingo oyanga nzoto bayibi nyonso kasi motema te yanga nzoto na ngai et Dieu. Ouais. Merci beaucoup Boyoki pena pena makambo le procureur pena makambo nenga uti ko loba awa l'accueil c'était comment ne ba yambe bino na Angola ezaki ndengeni. Vraiment accueil zalaki totalement bien parce que awa de le départ toyebaka ya malamu ozala kuna par rapport banzembo la biso ndima maki tozana bana balamu bana botosi auto respectaka tout le monde surtout ba ine na biso. Donc fiasco nanu to échec eza mboka na biso te. Kozanga to kolela eza mboka na biso te. De le départ, Lady Maître que je salue en passant mon boss, il nous avait tout dit. Abisa ki biso lobi musique yo bomo na lelo po ba peso lito et to ba peso chance, c'est un peu difficile. Po ba pesa yo opportunité. Congolais za lisuzo baté to fanatique za lisuzo baté ba kosaka. Yaka pena normal. Lobe logo na kombo nango na posa lipa ba peso lipa so za na posa lipa oye na boule ke no masana ngana na posa na cha crédit so mutayi ko compagnie ke muto crédit ando le langeza ki anzala a pimela autant mususu pose ata crédit. Donc ouais le bébé est-ce que li ko bani ba monyo so le parla na lina lo baboye patron na biso ebisa ki biso to yebisa pena fanatique lokola biso moko to sala musalo to yebi ke toza bon to yebi présenter fanatique juste kaka musique to présenter fanatique musique toko sa musique teta musu na kolata toko sa musique teta musu na makasa bitumba mais peut-être to la fanatique ke biso pena c'est que toi lo azangi elamba kolata oya azangi mutuka oya azana eki toko te azana voix bien nazana belle mélodie taba opesa nga chance à belle mélodie nango bakoyoka et ça la pona zwa nyonso yango lelo na koma procureur. Merci beaucoup. 7 étoiles ou 5 étoiles? 5 étoiles. 5 étoiles. Vous savez déjà combien de vocales et pas à Patrick Beka? Bon, natie moko. Tu vois comment? Natie meilleure vocale au balobi plus que ça c'est la mort. Moto ko tia vocal. Il y a danger que les vocal nanga oyo na kufi. L'orchestre na bino? T'es partout. Oh. Ah, musique oyo. Bazar dans 5 étoiles. Orchestre na biso déjà. 5 étoiles à zone. Les algo yozo ebisa ozo ebisa tam sous Paris. Joueur Robert Makas koleka Messi. Messi akufa mais bazar dans bango déjà. Hein? Mbappé bazar dans Messi. Si que ça le orchestre na biso bazar dans 5 étoiles les procureurs. Tu connais 5 étoiles les procureurs pour nous c'est ça. DJ Master Pro, vas-y. Kiss na tiba garde funa bolingo na ngai pona tika kokanisa moto ya lingaka ngai ti loba sokolingi soki pete na kende na ngai po bolingo ekomi na kosaba mbata makofi bitumba koloba te ya kowela matata davetululu na kokoma kiol ya kosenga kimandisi te ya bolingo bato nyonso bayeba po eza nzoto bolingo ezara mandoki te eza pe box te na bunda suka nango na vimbali tutu pa na vimbali supa Dr Fabrice Mawa Maître Kawashi chinois noir
On comprend qu'il professionnalisme où ils en a kati. Pour mieux chanter, il faut bien étudier. C'est que toi là étudier par la musique. Ou peut-être basira bako konabiso ba déconsidérer ka ba kanisa ka pour faire la musique faut à la mutakwiti, faut à bajar mobo. C'est tout ça, oui. Mais la génération ba papa na biso bako konabiso ba fabre maestro, ba iko lakisa biso balobi musique eza musala. Donc à part musique na ndako pena mwana so pena yeko ko yako kutanga pena na baleki na ngana ba yaya. E mo patini ngayo kezolenge loko mena kana star libanda na vedette mena ndako na mwana. Yango nazwaki ka o natanga parce que 5 étoiles a fait. Moi j'ai fait mes études à l'internat. Donc natangi pena na félicitations. Donc natangi pena na internat. Nazwi kaka mayelo nazwa ka wana o professeur na pédagogie tangi saranga. Prof j'ai donc tankutu. O tangi saranga na chango ka na musique. Qui c'est ce qui s'acquise na tie ba garde fou na bolingo. Pona tikala ko kanisa bato balingaka ngai te. Idema epa na yo epa bandeko nyonso. Mutu nyonso oyo ayina yo. Konyoko la motu te bossa na epekaka. Pour comme un peu dangereux comme il peut c'est pas motu alingaka yo te. Nous allons masser ça que toi le procureur. Vous allons masser c'est belé boy. Non, mayelende. Et ça juste mayele na vanda pembe na bata mayele. Tolo bana skolo ka bouti Luanda. Bouti Luanda boni bozaki c'était prévu beta deux concerts, il y a production mais comme kuna à la veille comme baxi sur deuxième comment bobeti le 4 productions. Donc bozongi Congo. C'est que bona makambwa. Et toi makasi fort. Oui, appelle Bakar. Ouais, car il est tenga dans la car. Ah. Oh, ngazara ba docteur ya minene na mboko. C'est que toi as véhicule. Ngazara déjà bien. Na limite que yo tambola makolo. Qui ça munene ko se promener sans mutuka ko tambola te. Non, ya yo mo pe nous appena véhicule. Biso tozabana ya Patrick Beckham Lady Maître koko na biso Fabrigaz. Koko lolo na biso wera. Oyebit. Génération wenge. Tolobela pena ba mituka te. Mutuka ezelo te. Telo te. Ah. Et bon, on a mission na succès belé pena na mboko na koza. Ne bomona ba misa bina filé ba na bakala bango le bela bina lo hotel. Misa bina filé. Ba bango to bakara et le bina lo hotel. Ah, bana bakara. Bango tout. Ya solo. Bana bakara. Et zo attend ouvert. Ne bebe bomona ngo be baninga batamo ba mituka bomona ngo. Mabete bandeko so bana ngo eza rendement musala. Basala ka musala po bazwa kar. Sala bino pasteur. Oh, esa nga pasindeni. Ngai naza déjà 5 étoiles procureur. Na luka mutuka ndeni ngazaka déjà bien ngazaka pemena ba docteur minene na mboko yo ndeko nanga na pemena ba docteur minene na mboko yo musique eza na état d'esprit avant orchestre epesa yo moko na no musicien foza nango po ba kosombela pe mutuka pine pe bébé bon so oza na relation te to na bato ba kosalela o te po o bamba pine o comme moko adoti yo mona teke mutu mo pasomba pena mutuka bote na mituke koma lelo ba pan lobi ba pan sima lobi ba pan asala na ye mécanique te makoma pe ko bongisa fort o tu ne pe mettre azate do excès de panne donc yemo bongisi ba bord akoma pe mécano nga bongo te ngai déjà je suis fier de ce que je suis. Peut-être oyo nazalaka na yango yango déjà ils ont valoir ba qualité nga nazali ko envier peut-être ko tala muninga po ya zana boyenga na koma nango ezaka complexe ego tindo kota bonganga ego tindo lula la plus importante c'est que 5 étoiles azalaka déjà résultat ya ba prière na yemoko nga moko dia na résultat ba prière na nga onyoso na singa ipa nzambe kokisama c'est que mutuka na lobela ngo te pona kada na zwa da express o tambusanga partout à plus de ça na bien logé onyoso na lukaka c'est bon donc le côté. C'est que toi, il vit bien chez les Patrick Beckham. Très bien, très alors. On a outil d'un voyage, on a fraîchement voyage. Non vivre qui te côté papa nanga. Non vivre bien, on n'est pas normal. Non vivre bien. Mutu nyonso akuta na ngai bi ke c'est que toi la outil d'un voyage. C'est que y a bien zalit. Donc zonge pe ba belé ba base ne pe ba ya mio. Oh ba base awa kutu te na Luanda na yaki tomber. Mais ngana za. Fanati ba tina Luanda quoi. Fa ngai na premier concert, peut-être 2 concerts dans nos Junior parce que tu as un programme, il y a 2 concerts. Tant comment premier concert na biso na matisa plus de 80 personnes au balata ba shorts ya elongi nanga. Félicitations. Ba mata pena na mboka mupaya ona na komate. Et ça la danger. Tu bêta 2e jour les Suez à la bon tu bêta double junior. Après producteur Paolo Tudilo que je salue en passant aya à kokate ba plein wana na junior. Est-ce que ko bêta biso wapi? Na kacha stade. Oui, tu bêta na stade congolaise bato ba yebi ba na non producteur ça les aki bokasi ya Paolo Tudilo. Paolo Tudilo. OK. A bêta biso yepe mutabenga abenga patron na biso bomba retardé de la musique congolaise.
kasi wana kasi kasi président comment na bombe retardé de la musique congolaise kasi soka bimisi boye bombe yo ki banzembo te oh muta yemba danger bandana ba vocal na banzembo muta oyemba banzembo ba olela taka ngamo na koka oyemba banzembo ya yemba te salata code de la route ba piéton ba mourir pour distance qui est tokomi ko tutane baksidele qui est tokomi ko tutane tutana tu anzambe mokili ko tutane tutana tu ata négliger bandimi ko tutane tutana après sataye ozwa kinga shida oboyingana lelina te matanga zokana zolela cercueil na kate bembezate balobaka l'amour n'existe pas basusu baloba mais c'est fidèle à kufa zokolinga kinonga te nikokai nzokolukaki kaka nzoto olengata. Merci beaucoup 5 étoiles nayebi ke procureur ozawana nayebi ke tokozonga pena tokovanda pour que tozapena temps kosola na yo moko pesa pena mamoka ndenge ezalaka toyoza bino à la veille répétition tokozwa pena temps molai te oyaza suspension talaka esika kwanga ebimaka ofutela ndako ofutela bana minerva donc quelques salutations na bato na yo bato balingaka yo et puis message ni okopesa pena na bafanatique ya la bonne musique. Ouais. Nabotosi na bango po bango bat basala po 5 étoiles komata onga nazali nazara reconnaissant na ba respect na bango nako saluer d'abord C8 Sébastien Kongwati en direct de Luanda na saluer Avo Milor Manengeli Yebo na Luanda Mama Maria Mukavula na Luanda Mama Bernice la Sirène na Dubai Mbo Mayele Charles Dubai Calvé Matinda na Cape Town Fiston Bango V Mike Mandundu Mauvais Rems Cap Bongo Dr Fabrice Mawa Santé pour tous bandeko na ngai do ba masa nyonso ba soutenaki ngai na bandenge ya Luanda naza toujours na bango parce que bayebo to salaki mokonzi Pichen Masonga Mauvais Robert bawana bakonzi na ndinga awa Mauvais Robert na ekozwa lisusu mokonzi na ngai Denis yende pena mtazalaka pembeni ya mon général je vais pas citer les noms donc mokonzi Babi bayaya ba o pena bandima ko tia venanga bilembo président wa Tachibel étoile ya maman Yvonne Kabwalulu DJ Aris, Maître Texto Makofi, J13 Gen, Masana Mvouama Muyombo, Mbo Mayele, Toyokozwa Lisusu Sarive, les Teta, donc famille Zapena Costo, Verdi la souriante, charge à ma maman, Yad David Toulouse à Bruxelles, Naekozwa Lisusu, Nani. Donc baza pene belé pas numéro contact que bateau ko soutenir pe ça la bien numéro nangezali plus 243 90 17 89 408 090 17 89 408 plus 243 90 17 89 408 soko bengi ozwinga na WhatsApp sans problème pour na ba conseil na bango bandeko nyonso oba l'émission soki libako ya mabezali biso to abana ya botosi otoza pemena président oyo al tout karamité ma batute soki ya mabezali bolimbisi mena ebike nyonso eza toujours bien donc ok merci beaucoup très cher internet il y a peu de pour Grâce TV ça c'est votre émission La Voix des Stars La Voix des Stars aux abonnés présenté par moi votre humble serviteur votre humble présentateur la combo ya Wata qui fait 4 lions de la presse congolaise mais avant là qui n'a pas dédicace papa Tita 5 étoiles à bosani mutumba ça bois qui était salé ma betala ra kwa Mukoko Amale Soso yena tout ça on a aza déjà awa Jogo Mukoko Amale je salue aussi à passer ce souvent champion Pépé Charge ya Maroc bangonde pena ba trop cher pour ba yebinde makambo ezalaka na bosana lisusu ko pesa maître Kawashi chinois noir maître Chaleur chinois noir Movier Edi ya baleki molatisi na Luanda donc voilà pena bango. OK merci beaucoup très cher internet il y a peu de pour Grâce TV canal ben na débit vous abonnez massivement à on est si quoi pour avoir information vrai pena à on est makambo et canal ba quand mon on peut se venir en mode belé pas ya mon vieux Ben Bala le Gaulois statut États-Unis d'Amérique il y a maman Bijou Kunungi Prado et pourquoi pas à saluer aussi DJ Master Paul
le patron de tous les DJ. DJ Master Pro, Balobi Kalamingite, équipe technique, il y a Pedro Pousson Grass TV, qui est là, Tokopesa, Penama Kamuka, Nengezalanabo, Kassia Yemoko, DJ Master Pro, les patrons de tous les DJ. Pourquoi pas à saluer aussi mon frère à moi, Aris Coucou, et pourquoi pas à saluer ma bébé chérie, la jeune Nomele, et ma femme aussi, donc, la mère de mes enfants, Suzy Oma, moi ça mouindou, Azanga Manaka, Néalobakwa, et mes qui finissent de la Rossignol, il y a PM Poussile Maïndou, la Précile Papa na Kirtis, pourquoi pas saluer Diewata 007 Gogan, et Yepena Zalara Mingi Pena, Naba Patrick, Alicia Karandenge Zalara. Merci, on se retrouve à la prochaine. Je vous laisse avec 5 étoiles. Qui c'est ce qui s'acquise, Natie Bagar de Funa, Bolingo Nangai, Ponatika, Kokanisa Moto ya Linga Kangaiti, Loba Sokolingi, Soki Petena, Kindi Nangai, Pobolingo Komina Kosabamba, Tamako Fibitumba Kolobate, Yako la matata, Davet Uluna Koko Makiol, Yako Senga Kimandicite, Bolingo Batonio Sobaye, Baye, Prezanzoto, Bolingo Zamando Kite, Ezape Box, Etena Bunda Suka Nango na Vimbali Tutupa, na Vimbali Supa, Dr Fabrice Mawa, Maître Kawashi, Chinois Noir. Moi c'est le procureur fils de l'œil.